voilà, fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce beau magazine Qnux dans notre site EHP Media. Et EHP Media, vous savez déjà que quand moi je vous parle de EHP Media, je vois directement le patron, le propriétaire de cette entreprise, c'est bien le Monsieur Edo Amani Ramani Kouta, très puissant, plus que la puissance elle-même. Pourquoi il a surnommé son entreprise EHP Media? Ça veut dire Edo A. H là c'est Amani, M là c'est Media, donc Edo Amani Production, c'est ça, et HP Media. Voilà, fidèle internaute, vraiment je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes. Donc, ce peu, et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, marche avec Médio Trémadi. 10 à match, je dis 10 à match, je suis 10 à match et je resterai toujours 10 à match. Merci beaucoup. Merci, je profite de l'occasion pour saluer encore une fois de plus Maman Geneviève Amani, maman possible, maman sociale. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je vois encore Maria faisait Amani. Je vois encore la diva de la famille Amani, c'est bien aimé Léonie Amani. Pourquoi pas penser à la gâchette de la famille Amani, c'est bien aimé Chancy Amani. Je te salue là où vous êtes, toute la famille Amani. Vraiment fait des internautes. Nazo Yambelabino. Nalinga même mini parce que moi je fais que na lobaye pas lobara. Parce que ça là on a bien magasta dans la rapembe na tona yambagaye. Pour la vérité moi bimara nous ça bien mais on a ici nous kake pour ça la brancher scotché pena pour ailleurs et l'horizon. Kaka na kati marché avec. Merci beaucoup, c'est bien Blanchard Moussaka de BCBG d'avoir autorisé de pas chéri binatama. Mon ami marche avec. C'est pas le moi. C'est pas le temps on a sous kan singo etalanga. La ligne trop. Bana poto, bana côté tout, bana partout. Bambote na bino yango mabala belé, bana belé, misali belé bambongo ta. Yango la baota la biso siko partout dans le monde baota la biso. On a la ligne moi respect na na moi vers moi le moi bien sur ça moi ça la biso. Ah ouais, on a sur na pamboli bango. Pamboli bana poto na pamboli bana côté tout ba tout baota la. Na sur ma bote belé ba kisita ba bota. Ba bazolo zol kombongo, bazo mbongo. Bazangi pe bazwa, bazui bazala. Basi ba maman ba respecter ba papa. Moi qui congolais ça là. Attention na poto mais moi qui écoutez mais ça là, ba ma papa belé. Papa pe linga maman. Beaucoup me raté car bien habillé, auquel concordance de tailleur, mais ça maman bongo, moi là, tout ça papa classe tangango mingi po, yango za clair passe partout. Yango mto kuvandi sona bato kanaka. Okanaki okanaka na vie, yango mto kuvandi sona bato okamwa na vie, classe. Tape so bato tanga bino sala ba vanti. Kaso ba vide classe beaucoup ba mikala na bango, bando tinda bino. Apo ko ba tindo troté, po tanga, po classe za clair passe partout. Na embango classe za clair passe partout. Kela se koki kokomisa moto tango papa zana bomo ileki nanga profiter tanga polo bina yo ezala nde molilité luvalinga kina ye kela cité ina luve quoi venanga luve na sala luve nze oui ça c'est bien ba balinga PCBG ça ba tango yemba tango yemba ça ba ideni na pesa bango ya kanzini ni makasi na pesa bango te ba biki mama sala bilanga ko ba pe ko lamba ngana ko makanze na parole na ba ko yemba te ndenge nini si mama zo teka na restaurant di mo ka meka biloko nete fote tuna biloko ngana poison te bolamba te ngana le komaranze mboto ngo yemba bozo to tango zo yemba mo te pesa ba idea mabe te oza kana idea mabe akozana idea mabe nga calcul nga suka na bonge BCBG na bomba kango te na koyemba kana papa chéri même album pe biso de yaseli ba voix tout a depuis nga pe na sala ba voix tout na album na je suis aimé album na ipsa ide ya trouver un jour trouver makana suis nzambe kaka oya bino moko de sali so 5 so 4 bo misa album ba mise si ba lembi je te calcule pas à premier na net le barango te 4 mois yango et ça était premier na trace je te calcule pas c'est comment on coopère. Ah, non, c'est comment on coopère. C'est ton ouais, trace nani batindaki na soki na Côte d'Ivoire ne coopérer. Ba trace comment on batindaki nani yo zo ele ga bandima ngolo susu trace comment ah donc nous nous trace comment il peut être makasi ya mitema na bilo banzema papa chéri petit na mitema ngo ndima kala ça na place kala même c'est ba lembi oh mais là to sala no soto le ngwa le komi kala te bino ba ça kala rani ba ne ko mi wombe mise ba na suka neti na ko na suka
Bamisi bo we neti nani ngakumlanga Blanchard natanga koma mutinyo na bisolo na bomba kate mabena nga ya mwana mais pe parmi ba qualité nanga comme langa Blanchard neti nani ba suspension pe kotikili nani a suspension nani a suspension Zakoko pour suspendre azana suspension indéterminée wana ezate bolongo la ya wana fait bino ba pasteur botiko beta Jésus makamanzambe Jésus fait ba manzambe ko kabino nga saka na wenge BCBG expliquer nga Zakoko Jésus azana suspension indéterminée na refaire rien amona na lete yemoko azoya te yemoko muta pese suspension azate et prévaneke tango nazo so na vie kiss ozalaki banga nzambe na tsheko mais libre na fonctionnaire secrétaire général amone pa muta pese a komaka pa lettre muta so suspension Zakoko so suspension te le pays pas comme le makasi ah bon era ngoyango na mon interview na bino na mon interview na bino na télévision et na internet azana suspension azana mais tango na so na vie de secrétaire général yo zalaki bazali robinet ndenge poza robinet kolo site personnel Edo Amani babote beta babizu poza bongo mpona moto abe ayebolo basala babolo kitoko oyo Edo Amani asengo yango yo tuna biso yango yayoki pa bafanatique il faut pas fanatique bosololi bosali briefing yango boluka biso kotuna nazoya ndimanga na bosala conformité bongo na Edo Amani parce que ngai naza na wenge BCBG tant na ngozi ya mbanga na plateau premier eloko na sena bengi secrétaire général na miso na yote na chime libre na miso na yote na tuni ba question oyo ngai na rose naza habilité te ya ko répondre vous comprenez tout ça usurpation du pouvoir donc mutu na mutu na place na sukaka ngaza ko robine mai au régie des OPC ya on a obimisa la bino tango na tuni secrétaire général na qu'est-ce na na suspension abi mutu est-ce que ça pourquoi ça fou avec la français abi même pas l'anglais ça pas commis fou pour le baquet azana suspension ezali modèle ya Congo oza congolais oliaka ovandaka oyima kamela na congolais na Congo artiste tout akoma olongwana ti bolingo moi so linga boya comme ba raison tanga misuni osala kazuwa accompagner lo linga o termo zo mabe abami mabe nyonso ndire mto landa satan na famille o mto landa satan te donc bref poso kaka kimayo abi même na François abi quelqu'un qui ne veut plus de son chien il accuse toujours des rages à cause ça ramba ma polimatoyi pour akabona ndenge moko comment se passe pourquoi azana chana kata album je pense pas qu'il y a un sentiment que chane ou nebimete abanda o ke babilo bongo soke bandi bongo seke personne bo peut-être c'est l'air ina nzembe qu'est-ce que wanga na bango tanga kufa mais dans ina bombo wanga na yeta na wanga na te ko wanga na sasa sala ki te ko na o bateke wa sala ka te tango na kufa yo ka couper décaler nete mais allons ça te galo yo ka couper décaler mais allons ça te galo est-ce que vous na bese je sali nzembe no banda biso dans le atona au satire na so mouvement na directive na biso na administration na biso et ça permetté o pe o pesa ti le bima nazoya ya o pesa tout ça on répondre moi na c'est ça na administrative na biso administration na biso le biké tout personnel oyo ya BCBG 4x4 ya papa chéri azana droit abimisa album na ye ata 8000 fois na ne mais à l'unique condition na BCBG toi accompagner ndo to sali peut-être après on passe à non to komisa ngo mais soki olongwe o tiki BCBG que ça l'album non pas mususu suspect oza suna bisote ndenge loi na spécial photo c'est beaucoup beaucoup mbeko biso na mibeko na sobon so pas na mbeki ponu obligé pas na sote le to kango le pona biso na bino biso to la mapondo biso loi na biso yake no fomu za disque na kati ya mouvement to ke vena ngare yedi bayilo vena ngare yedi amisi bayilo ano bisa 4 bon amisi 4 album na viva ve beaucoup la tila revoir mais pas na biso ya vena ngastino mubi aba to pesa vena ngastino mubi Michael Jackson d'Afrique aba to pesa kombo te petit na ngaro bingo ndenge na lingara pesa mode na petit oui ouais via le na via vestino mubi amisa ba mejengo kitoko nezaleli na yo netina kingala mpesa masanga mejengo abimisa on a viva alongwa te meta basali album en dehors à viva par exemple na viva te soki ba la casa de canto vient so ba ile bimi donc c'est un bimi mais na kati ya viva ba ina viva peut-être so Abraham avec tout musa basali plan na kati biso azana biso azana biso et bimi na te ndimo neni et bima to mona yango parce que bana ba pesa album bana ba pesa album Abraham album til le lo suite ça raté ba pesa to ba raté ba pesa yango peut-être un monde to bulaka nenge Gino ça y plan yango peut-être pour la reconnaissance ma sommeil Gino sala et bima ya Abraham tilelo oyo peut-être ana nga Gino et bima nga Gino ina sala album na en dehors ya mouvement yango azasuna sote na bana yo soko sali pa na biso nazo bana lingala te ya soko sali pa na biso ozana biso moi so ya sali
anima bibana mobali oyo babala ye na kati ya ndako na ye asali adultère te asali fornication te azali rapport sexuel dans la collectivité générale. Rapport sexuel en dehors du mariage et comme adultère. Avant le mariage, il y a une fornication. Alors, mais en cas de mariage, c'est pas ça. Alors, moi, ça c'est les rapports sexuels. Où est ma demande? Tout ce que tu sais, moi, tout le route, mais ce que ça n'est pas n'est pas papa mon arrêt. Tout comme maman. Les autres non que non. Mouton ça album n'est qu'à Tinabiso. Azana biso. Et en plus, il y a un album et au salon, il y a un BCBG, Quartier Latin, Maison Mère. Il y a un orchestre, il y a un orchestre sous l'émission, mon album. Mon ami. Yo quand ça se gang en deux bambo basolo. Ngamo na l'échec na classe ganga na depuis 24 malum ma be. Moi comme on va passer là. L'échec na classe ganga. Et ça ma classe nous gagner ma do ko feke biso. Tangina bana yo na bokesa misa de tango zana. Yo pesa loi na bokesa batuke. Et bokesa wana so eza pas une félicitation na mosala kipe yo que chacun s'occupe de ses oignons. Yo faut ba makambu ya site na biso ya tolinga mingi pa savait déjà. EHP. Ouais. Maman, ouais, c'est là, c'est des jonctions, parce que nous avons un pouvoir décider, la parole décider, mais on a quand même la parole, la carrière. Mais n'a pas aucun sabat, on peut se faire valoir. Le yobo, on est capable de la monnaie, ce qui est le problème, tout pas le même, ma décision, ah, ma décision, ah, on dit que le moment où tu peux essayer, non. Biso tozana ba kosa ba musique ba orchestre tozana ba kosatir nango ezana ba discipline nango ezana ba règlement nango dans l'intérieur nango na papa chirabaki oya ko bisa disque abimsa fika Alex Musapi bokisa Alex Musapi bokisa Alex Musapi asala album mama asala album no ba bisa bleu na kata besa bese te tanga longwe c'est-à-dire oyo zo lakisa ki asala nga boka oyo zo lakisa ki le boka bokis boka parole bokis boka oyo zo lakisa na pesa mbote na kata pesa déjà on ça et so on ça album ça il est là pour réaliser l'album là c'est ni pas mais la vie yo Gino pour réaliser l'album là et c'est nga kende tout na ata mongo ya yo zo kende na plus l'exemple belé ko nga ngamo na mo sakele bia bloqué belé mais c'est moi ata mongo alors bref masala nga ibuba shine bon chanteur Nicolo Goufotala a bété qui la petite cellulaire générique na biso a maté zo beta ndem na so elenga kitap ki papa chéri au lieu de passer mbotati afuka mi pena papa chéri a passé bénédiction c'est comme ça ça le moins bien il dit pas côté la corps ta matali corps ya artiste na biso atali corps artiste na biso a epé nga bima biso zongo pesa mbote pas passer alongola te alongola ngaki na ye alongola chapeau papa chéri pas passer mbote bagina papa chéri va venir na président d'offre na vie na so Daniel Monaté ba les grands pharaons alors donc bref tout on a bakenda osala basanta que baza capable bakenda osala bon album na ngoye parce que va respecter le règlement d'ordre intérieur na bisoté mais spirituellement parlant parce que communication na nzambe et koki ko katana mais relation na nzambe katana atayi bakeyim ta sala yo mais donc sur le net satan communication relation na nzambe zanango mais communication katana et pour venir nzambe bikim nazo ya nzambe bim ta sala satan mais moi ba coopérer et ça souci alors ce que ça m'a pas nzambe communication de katara mais relation kalineti bango communication moto couper moto coopérer sur fenêtre aux alaka exact mais relation ba uta pas biso et moi les alliés relation netikala mais communication de mutekatana pour pas respecter les règlements d'ordre intérieur et mouvement petit n'a pas mignon le grand danseur le bon chanteur le bon compositeur un petit qui respect c'est bon compositeur c'est moment code moral tout yoka Abraham oh ngala yote makotika tunana code moral to yamoko bon compositeur bongo album ba PC a 20 chansons to yoka ngota oh mais c'est ça ma scène fait ya bino mo de ko imate mo kaye mais Abraham attends ngala la mingi album ya bas de match oyo za ya mwana biso Abraham c'est comme moi na ba PC aval au moins ba grand ba GB GB grand bazar ou bekou bemba donc va dans zo ba Jean-Pierre Bemba ba vieux Jacques bana Petre bana trois bazwala ndenge tumba koteka mote poza concession vient là-bas alors ndenge zappel lelo biso na BCBG Abraham ba PC avala ça la passe nord na ye to fula ngo to lobela ngo mais ndenge moko te na ba de match o ba de match za place ya sala wana ela mbongo na ye to ke na za mbongo na ye moi mbongo to zuana so ça fait chanson na chanson na BCBG va teka ngo 10 so teki moins cher alors na 10 so teki 200,000 papa chez za na 0 ka BCBG za na 0 ka ya ye service ba liango ka la lelo petit Abraham
Abraham au confort que peut-être pas Janet Jackson les gars Jackson au bout oui tout n'en point parce que ça parmi les rares artistes oyo les sommes ba voiture ya sommes ba ben na de ben veut ça $400 par jour $400 vaut 10 catch nanda mon bon catch fait ça 35 000 vaut 10 catch nanda peut-être ça 800 000 par jour peut-être Abraham c'est quoi attends mais Abraham et bani tant ba yara ba tu ne le western même temps tu n'es pas là avec la ben Titinal Capone muna kuta kusala ndalonga na beta mutaliban Titinal Capone ya mwinga tanga ya laka mutabanda banda ko somba ben na ba musicien c'est yinda banda ka ben etina be petit Abraham na ben petit comme na de ben nga na poser question donc il n'est pas alors 800 000 par jour na yoki eloko réaction pas bato ba somo devient musicien président ba bisinga ba marché faut tout na tout question ouais balobi yoka na ya tant petit zo ba de ben na kata mouvement en féliciter na président c'est pas chéri et ça n'est tingati les tinganga la vérité massa moko ya na ngamo David Ilunga Baudouin David Ilunga Baudouin na mikili abenga petina le la pour le vérité ngana la clair na ba minute massa nga filmenga na c'est massa nga HD Muzenga na Belgique tant tindenga mocation ya West ya Versace abiso ba on pas battu mais tout na tala na semaine ce bâti signe ya Versace c'était ya ngoté abi ya ngoté et puis tangu massa nga ma gloire panda azui dongio yo ya HM atindeli ngango na chemise en fait ba kanza cravate na ti cravate ya ndenge modèle na ma bete eza modèle nango ya modèle nango keba osa mo be pour ma ngwa mo so ti peut-être dongio bete ya rabo ya swag ya modèle mo na tena besa mo de mas ke na bien peut-être ma gloire ba panda mtatindeli ngango na chemise na zoya tena zoya abina ngamo saka la tango bon ya ngonde swag solo po petit nga putu manzala na Allemagne ende ko nga putu manzala montre mon Francisco Smalto Roger Kosama mona baramoto mutapesi nga chabagango baksa baganga na baganda na so no ngai na taka na kaleso pamba ndena za apa kaleso yanga oyo to etikali bakombo putu manzala magloire panda Roger Kosama HD Muzenga Jean HD Muzenga na Belgique yango vie wana David Ilunga bodo binanga mosaka opesa kabiso posa ko kabelo biloko nazo ya pesa ngata nazo zonga wana pona petit nga Abraham abi yango pesa kabiso posa ko kabelo biloko po oyo kaka no sonité otanga kapena ke oyo nani photo bat bamoni mingi na Facebook bimba ya mamoto wana ya Kagulu Bernard Manzo ngala boy mbanga te o mona biloko so mona wana Blasha Kabanga ndena lemba bilamba mais Blaze Fashion na lemba anise pandu gaso otinde ngala tanga kananga pona ziongo pa papa chenege électricien na bongi réseau pour ndebeli fufo belite balani ba bote mbongo mais maintenant comment papa chenege mo doit petit nga Abraham ala ba orchestre bele azwa felo tata pédale la pamba la monte mais le petit mo chenege ba ben OK ta konta ba dollar nga kabla ma $100 petit nga Abraham mignon pona nini wana orati ba code soki na rada ke soki na bengi papa chéri soki na bengi papa chéri avant na papa chéri na na ko benga seke banze na chef de l'orchestre na ko sanga 100 balles tanga na poser question la poser une question fondi makamutu balobi boy so la poser question te za mabe BCBG na ebi ke banda histoire basala toujours malgré comment on dit kopa bayo kana na bango jango kufa nango izaka beso bala je ne kufa d'ailleurs te maison mère na bino BCBG mais so to na débit à BCBG ndenge banda na débit à maison mère balobi maison mère abimisi mingi lelo o to benga ba star na cadre na so to benga ba star baza beaucoup plus na maison mère que na BCBG soki oza na tembe nga na sungio na totanga moko auti na maison mère yo tangelanga nani aleki wana pourquoi eloko soko ndimi yango na tiki nanga soko limité na sungio na bandi otangela obelo na sepela no c'est talanga eloko na sepela pour ta raison par réponse ni wana mbebona au moment ma statut ba bimina maison mère BCBG des orchestres Keshiko nazoya tozana no orchestre moko tozaba na parler moko kombola ngo wenge siko na wenge na orchestre tous les wengo yo kaka mutaza lo lenda ba mise ba bimaka makasi ko lekana président were ya papa chéri parce que ye président na bango nyonso le temps ba mbako bazo bimaka ça succès muta se bela na mukulu si ba président were sepeli si ba président Adolphe sepeli si ba manda oh biso se bela na si na obi wenge mais ça mais président je peux que non obi kolo na wenge na ko na wote président nango
aye kutuko yo histoire bapesa tu babima na kina ata tokoseli mosusu makambo tosepeli na bango te nani tokobosana te kasavubu te kasavubu te nazotangela kasi nazoya te nazokima te nazoya président ya liboso ya pays oyo kasavubu bokokotanga tu le kombo makasi ondire yebanaka oyo bafinaka yango te ye so moto azo mikro na te bafini kasavubu alobi kasavubu mabe parce que aza number one nazoya nazoba na yo ngai nabanga baministre ya basere bavi mongulu biaka mingi tant par rapport à ministre lelo félicitations pour ça boulot bien parce que ministre lelo zonga na bandela question yo kana kende na comprendre bandela question banda histoire ya maison mère banda na BCBG et banda eza clé ezomonisama balobi BCBG fulaka ba musicien te par rapport ya maison mère soko za na tembe nga soumio na bandi otangelo na maison mère tel okokise na nani signature ya ba misete bazo bima boto pourtant so comprendre te pour besoin comme ça la rozo kabulango na ina zeng sobo wenge BCBG maison mère 4x4 tout terrain et kufate pour na bete pour na l'action kufate baneko ce qui répéter wapi banako répéter na la samba playa pas mon la présent on a répéter wana que ça oui non bete lo balongo te bango ba continuer ba répéter signature oyo basignala signature oyo basignala na zamba playa ntango mpo bazwa siège wana wenge repetaka wana ti lelo ezaka signature ya papa chéri binadama moto pamba donc ye mtaza na lolendo bato tu babimi wa soki na comprendre yo mo mposo reconnaître ke wenge original wenge de base eza nde oyo eza na la samba ocomprendre nga te lokana edo na edo so ocomprendre yo no comprendre te signature nani signature koma nani ya wenge comme on a signé ya wenge nana signé ngasa la rate ka papa chéri wenge 4x4 BCBG maison mais tout terrain ce qui comme on bakisa nyoso tout président nango comme on jibe mpiana mukulu wa bankulu batu tout ba na kati za lolendo na ye eza loko batu balobi e pa na biso oncle moko jina beta kuna te minyo ba beta kuna te shainga ngabeta kuna te continuité jida la beta kuna te bokis bope ba beta kuna te Thomas Louara Sala Mongoldia. Na comprendre na quelque question na moi. Na Mongoldia. Na souki si blancha na sala. Souki si tozo kokati. Akoki ko répondre ngate. Yo no comprendre. Na souki si Tozo komate. Na changer na question. Te ko changer te. Na so expliquer boy. C'est ça la parole. Olobi na ngake wenge mususu wale misaraba na trop ke côté. Na lobi na yo ke tous les wenge so kangisi yango boye muto asigner papier makambu nyoso to sala ka succès beaucoup mene jibe mpiana moto pamba papa chéri. Lolo ndo BCBG na ye. Asa lokola Kasavubu wa Congo. Wenge zaki collège. Force bango nyos. Mazaka Kasavubu wa Congo. Qui président Azaka Kasavubu wa Congo. Président jibe mpiana na wenge 4x4 na qui président jibe mpiana na wenge BCBG. Yo ngolo balangai tant papa chéri lobaki à partir d'aujourd'hui Alain Pela chef du gouvernement. OK, c'est les comme chef du gouvernement. Chef alors là il remplace. Non, qu'est-ce que c'est? Il y a le big chef du gouvernement. Et comme il a Kakot chef du gouvernement. Pourquoi comme il a Kakot? Pourquoi comme il a il y aura pas de la parole. Donc il y a le big chef Sergei Vandeka chef du gouvernement. Malamon a critère prévu. Critère prévu. Juste dire la commission du gouvernement. Kakot la maison mais la commission du gouvernement. Ouais bah on est bah manteka bana pa kula eti. Yo zo mona mateka. Siko nani abimala bango nyinyo. Ba ministère ton temps. Comment yo report? Na betelo. Ya raba ministère ngo tuba bimi bimio. Nani sala kombo koleka lempe. Na kombo na Congo. Na sala kombo koleka lempe. Na wengine sona. Ba fabricat ba ferré, ba segé, ba déplique. Na kombo kilo roi lempe. Et bon on sanga lempe la legi faire actuellement na. Actuellement, après ça c'est pas lempe parce que na betelo. A uti wengine. Na zo betelo. Na betelo. Omoni ndeko na ngai ekipa pembeni Cristiano abeti akomaki na entraîneur atine bita beti te mais na Portugal babina number 1 yet donc mukulu tama bela lempela muzala ndu apesa koleka lempela na batu comme to lempela za jibe bien te Alain Pelaza wini 4x4. Ah donc c'est que faire place ya wera te. Faire bien faire comme la place yemba te. Oh yebite. Ngata place yemba na pombo. La kisanga le pombo ya yemba. Ngana na besoin le pomme. La kisanga c'est que ngala mo faire ça faire ya wera son. C'est que nani pas ça faire présent wera te. Ali mo.
Té, bon on a bêta na la bêta mais namona compliqué kaka c'est compliqué oye problème ça il y aura bêta le problème ça boni ko lia manga mais boni ko mona lenga ko lia manga te boni ma musique mais boni musique mais ma musique vous avez bango bien te na pas seulement il aura likola muke muta bêta album il y a Papa Chéri a fait de l'amour soliste na mi solo japonais na Mbunda Ali Mbonda. Pas de problème, japonais c'est yakuna to yebi. Na ba na bi ko convoquer no batte. Na convoquer batte que signature ya masolo tu mtasinya ko Papa Chéri binadamu. To sola. Eza le na to wenge. Et puis mama wenge na bo soni sa to kana kikoso. Eh bon ngama déjà bon ça. To kana kikoso mo to ba problème. To kana kikoso mo to ba problème. Et ya le lendo na to wenge. Le lodino so ka sali succès koto le lendo media ya pesa wera. Le lo shay ne sa succès le lendo pesa wera. Ce qui peut kuna Fabrice Abimi. Fabrice Abimi le lendo na biso. Jango comme likopa. Mais to sa wenge. Et comme likopa. To sa wenge. Ko pona ko kindi ko tala nana kufela na za na problème. To moni artiste le Koffi Olomide auti ko kanga awa dala neza ki humiliation bino ba leader oyo bazo peser ba wera sol ba jibe piano to mona ka assistance na bango te bozo même ma musique wapi avant na obetelo na le deux pays na monde oyo ba capitale etalana oyo longo na capitale oyo na capitale oyo eza Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ya ba par exemple mboka moko donc maison mère BCBG enterré ba débat nango oyo tozaka eloko moko donc bref otuninga yo question tuni biba bakangaki nani biso munduki Koffi Olomide songa mbeli bakangi ye biso munduki on peut en faire ça c'est ça c'est en fait le banane tokena biso munduki songa mbeli bakangi pense on a parlé fois moi prudent biso munduki songa mbeli bakangi par parole songa mbeli bakangaki ba humilier ba check krakati na prison makala te ko mona artiste sous ba ke kotala ye même artiste ba chaka kongo ba ine kotala ye mais artiste le rôle jibe mpena ya munene Weranson ya munene ata assistance na bango ata bino groupe to moni yango mabe biso ya moi lisusu ba kongo beaucoup le na liste moko boye ya pomme funèbre so mutema matanga bo point arrêté mate be tuta mabele zo mabele so ki mutsa kufu ba yewana ba ra batu papa président wazé quoi pe bato ba côté ba kende kuna te papa chez bina président wa ba kende quoi wazé quoi le président wazé quoi faire discuter or non o ba yaki wana licence to kuna mowe kitoko ngata ba kanaki vie ngai na prière na ngenge so tele jeune na kuma mwini le ba ngata na bine ba kanaki vie ah ngene prière na ngenge na ngenge mo ko ngena wasambela ko lo nzambe ta na yena ba kanaki vie abimna tuni point ngane bi vie na relation bele et ya benga ita ba kanaki pe na solo na pas ça va no ba ya mo akuti pa atinda rabat amoni encore jour mon makala la roseli 100 jours na nimite maloto mtatege villa mon fléri robingo ba solo nda ko kanisa sus pour oui pas kanisa tinda rabat donc bref mais les gars parce que j'étais c'est comme ça là on a vu pas toucher ba maman tout ta papa maman mais qui ne papa maman da pas maman Eve mais plein des qui ne papa maman Eve et puis nous avons un peu ça son qui chance à Jésus pas il a incarné qui divinité tout nous autres a tié sur le maman da mutakilo maman faut respecter tout ta pas na bango papa kana active maman nous romanisé mais papa zotambola na ko ça pas fanti faut beaucoup de respect aux femmes il y a un moment ça Jésus c'est comme ça là pour la il est temps de quand quelqu'un muté mais peut-être une humiliation papa Chéral le niveau na niveau ya grand papa Chéral na niveau ya quadra ba check kraka papa Chéral ba kiboye kaso ba kanga ya kraka so so ma desu il faut lire monter à bon c'est sûr ça peut quand même OK tout le monde Jackson tout le monde va aller Jackson ba check kraka va aller Jackson ba check kraka mon défaut ba check Jackson parce que boya bino c'est le roi naturel le roi naturel na tout monde ba to kolota exact mais tu que justice c'est comme ça on a éviter le mot de la moi ba la chambre ça donc na ba kana donc justice a ko c'est makamboute justice ça là qui veut faire ça là bon on a évité mais l'essentiel na gazali banda merci beaucoup Gazali banda d'abord production de banda déjà tout mais tu ne pas tout sur pas na lina super mo lo oti ko lo ba auza ki na mangenge la prière il n'a pas mis point maman to tigara na biso ça va ina ba c'est to tigara maman ça va ina ba c'est mondo musala obili sala ba ya mondi ya mabe na oti ko ya V12 il y a qui ancien animateur il y a Saiko pardon 12 balles c'est ça 12 balles comme on est 12 balles ouais il dit Saiko soir Saiko ça pas des fois on va soit bio ça va que va soit bio banzi masolo on est dans la musique congolaise musique bon à la musique congolaise parce qu'il y a ça congolais alors fétiche des amakasi qui ici vous allez après si va prêtre belé et ça la rage na carte internet
alobi yango boye gloire ezali c'est-à-dire que ndongo za wana na monde oyo za nango wana eza monde ya mabe c'est-à-dire wana moto mabe wana ba wana po musique oyo ça les akisi et puis j'ai beaucoup de respect na combo na V12 balles ça va soit biut non ce qui y a zoyi kisi ezate bato tout bazoyi kisi ezate les arènes tout voilà ça va pas na TV mais bato ba la te comme quand tu le giba donc yeso zoyi kisi pense ndenge za faible d'esprit ya moi zoyi kisi mais biso ça on sent voir papa chéri na mona na kisi na balade la chance le ko sala bo na bala mi balé dile na la ba mi balé na mona na mtu wa kufula mwana presque la mouvement te pona kwa na mona te ngaloba ngona mona kisi na otika na mona kisi na ba je ba la kisi na Easy Tambo dans la mati Easy Tambo na stade pour la bête en première division va avant Cristiano Messi na Ronaldo puis na ba trésor pour tout dans la na Easy Tambo ko la kisi soit kisi boira bo la on a simba te puis na tika ibala na Easy Tambo dans la ken inter tomati inter ngona mona ki gwa na tiki su bale donc ngoma na ba ngambo on va na abeta na ça abeta pas de fao alobi mimi toza mapasa te na ye pourquoi na banda kumsu ya basala nzabe ba la musique na nazo ya moni aussi le temps Satan zo vivre na mukili qui c'est rozala aussi le temps nzamba zo vivre na nzamba pas na mukili malamu pe rozala on peut biler Satan za mabebile nzamba za malamu ba mama te nguba na ko bana kisi ba sire ba zo kisi ba sina libala ba zo kisi donc musique ba rozala kisi soka lingi kisi soka se na kisi pourquoi basala nzambe ba zo ba boya la musique na bino na banda kuna bako soka za ignorance. Pourquoi ça musique a dit ignorance nani et ça ignorance parce que va yebi na bango te que nzamba sala biloko belé faut que ça la diversité de la mukili pourquoi adorer battu na tout non adorer le roi français on est comme sous question oui il va répondre là et ça ignorance ba bi na kote nzamba sala makambo belé na mukili faut to yembela ngo bango baza bloqué car na makambo za na o ba mona na Bible na ba na le rôle ceux qui viennent nzenza ayembi sofele nazali koka moi kitisa na nunuke ole kisindelo okomema motu koko yeba te nikale ta fongoli miso alalite bino pe bato ya makolo boke baka liboso ya kokata tana ngambo na ngambo code de la route nous avons inspiré à un code de la route. Il y a un péché, il y a un film, Satan. A commencé Satan. Code de la route. Il y a ma bête, il y a mais ça, c'est lui qui a oui, code de la route. Attends, vous code de la route, il parlait combien des accidents. Et ça fait inspiration. Il y a ceux qui font. Aïmi, Zamba, 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 Tokoboko, la vie, Alexis Sobloroni, Zamba, Sadina Kata Zamba. Et ça m'a bien inspiré dans Nzambe. J'ai eu une éducation. Alors bi, que ba maman roboko la mwana mbanda, o considère ko mbanda no mbanda no te mbanda za maman na ye. Yo kanga yaya. Tango zo kumisa, ozo nyoko la mwana mbanda sur la basani, asala misala akoyeba bulanda ko koleka mwana. So ba wana ozo kima ba texte peut-être moi mi balé na banana carrière. Na pesa yo, to koyemba lipa te to sa monotonie. Faut te mba diversité biloko to za na kati ya roi Salomon akumisa bota mwasi na kati ya kanti de kanti emene a traduire en embia ngonda. Attention, on n'a pas voir Salomon. Et ça, et cette diversité est bilou. D'un côté, ma chanter chrétien, ma parole va s'atteindre. Ma parole va s'atteindre parce que moi, même je suis dans Matthieu. Aïe, je suis dans Paul. Maintenant, on me dit comme on est. Alors, pour faire que la troisième humanité va être sur respect en terre. Il y a vraiment inspiration sur la troisième humanité va être sur respect en terre. Sur le zéro comme archevêque, il faut qu'on marche avec. Vous comprenez? Bah, on va Pierre, ma commis comme on est. On va Thomas, commis comme on est. Aux autres, ça, frère Patrice, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir. Ils n'ont pas le frère, il faut. Ton frère, il faut. On a passé à Marie, mais ça me sert dans la paix à son âme. Seigneur, toi qui connais mon âme, même pour toi, mon Dieu. Ils n'ont pas frère, il faut. Ma commune, Marie, ça m'a commis comme on est. Frère Patrice, pas commis comme on est. Maintenant, il faut pas mis tous les deux chansons commis comme on est. Lelo ya na ngai na pesa exemple ya na ngai mombaya yembaka persona mawimba nzambe monene nzambe na ngai mosusu azalite nzambe monene même nzembo wana Michael Amba yembi akomi komone mombaya yembaka akomi komone lelo c'est de na mwana wa beto peut intérêt il pas yembi nzembo wana akomi komone acha un titre album mais nzembo ya na boko sana donc bref
Côté on a parolé côté on a toujours na bo aussi le na dans les vides comme on a mais na nenge ya mabe o toujours gende eza na nenge ya mabe bon la nzembo yo nzembo yo jiba comme ça ça attend du début à la fin et ça bozo ko adorer basi bozo ko adorer basi moni OK Dieu est jaloux Dieu est jaloux bino bozo ko adorer basi yango pa baki na Osée 4 Osée 5 Osée 6 4 abi mais peuple mère faute de connaissance biso to valoriser ba qualité bilo nzamba sala ya ba nzoto bato d'autres bato te qualité ba bilo nzamba sala bilo ngona spécial nazo ya qualité bilo nzamba sala pa bilo nzamba sala mutu azali mutu azaki être précieux pa nzambe tanga yango baki na bato ke faisons l'homme à notre image ba jamais faisons le ngungi à notre image faisons les tamba à notre image faisons l'homme à notre image tu représentes l'image de Dieu si on valoriser qualité nzambe ya aspect na yo mabe na sali moi académie de beaux-arts a dessiné des sons et retambola te ba chez 8 10 bo so na kumis na sepe na beauté nzamba sala mais musique ngali ngana ondi parce que o pas ni magie Michel Roy parce que vous même na mona musique yo la yo alobi oui est-ce que même maman nzambe oui maman ça maman nzambe mi ba uta ba niseba passer ba zona babaki passer ba misebe passer ba zona babaki oui passer ba misebe ba passer ba zona babaki te ba chanter que ba sala ba milaka ba dema ba sala ba fanti ba zate yo ça escalier mo resala sur ma tête escalier mo tekeli nzambe mbo ya ba passer ba sula ba ndango na ba ni to ke ne pas to songi pas ah bon to ke ne pas to songi pas alors c'est clair musique ça na ba bloc ça là ma succès 12 balles malobanese ya bible te succès azali kama mu succès bozo luba après c'est exemple belé oyebi ba bloc belé ba mise belé ba kenda ba concert ba luka bozo yazalaka faut bakanga ye yebi ne doit kufa bomba point ayebi ka sacrifice za ayebi na musique sacrifice yenda sala tanya lobi ezala bato to ne pas to son pas to tanga ba kombote bato suba le kile kia oh tel mise tel ozo lia batu mise tel ozo boma batu oki ngo le awa yogi na TV na ba molere ba bali mise tel ozo lia batu obi eli nzamba s'arrêta mula mutaka la 3 jours Israël mon mutaka no pona ngana modire Israël basalinga mabe elia to sango mais le son nzamba va passer dans ce toit boto mula mutaka 3 jours moko la ngaba te ko les avoir no te fois tata ou bien dia katambula on encadré est-ce que na musala oyo ça obi Jésus ba pasteur ti lelo na ba frère belé ti lelo bazo ko différencier na Jésus na nzambe te Jésus na nzambe na ba yebiki yimo Jésus zo ba non je fais la volonté pas de moi mais de celui qui m'a envoyé Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Et moi, ce sont des personnes. La croix, le but, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Jésus, moi, c'est ce que j'ai passé. Mais frère, Bénin va passer, ça sera Jésus. Bah, on a une difficulté. Il a expliqué sur Jésus, nous avons bénin. Donc, ma camarade me construit, on te fait un esprit de discernement. Il y a mon Jésus, la rabe apôtre, là, laquelle vous serez aujourd'hui même, tu seras avec mon paradis. Il faut un discernement, un esprit, un zambé, après ce soir, bon côté. Mais comme la politique, comme la pasteur sur les autres. Politique, on va tata, on va dire, tata, on va dire, bana, on va dire, et c'est le passé. Depuis la monnaie, depuis la monnaie, l'église de l'autre. Touché à Bino. Pasteur, mais bon, attends, et ça, biblique. Moïse. Moïse a fait l'église. A une église. Mais c'est qui t'a fait. Descendants de la comme ma dynastie, comme ma royaume. Tout ça, le plan numéro ça la descendance. Mais là, on va t'attendre, on va battre, qui peut bien bango. Bah, côté à té. Le pasteur se passe à té. Maté la bango, comme côté quand même c'est une église. Dit Bible, vous avez gratuitement donné aussi gratuitement. Par contre, que sur le banc d'habiter. Na somba té. Hein? Bino botega. Mais ça té à té. Ceux qui habitent le pays à côté, il y a pas une petite gratuité. Biso za nzembo. Je té avec la prédication. Et na nzembo. Mais bango ezali parole biblique ozo zo ofele. Passer moi ba inanga, parce que de bana waje. Abina waje ke yena ndangu nzembo jibe kokota té ya wele kokota té. Ko ba komali este pesagete. C'est ça. Nazo ya. Mais la este qui passer wana boyebisa pasteur wana pive nanga yebisa ye na bible atambola tia na seli peka ata la commence ata de Genèse Apocalypse ezonga na basorte tout satan diable menté matambola ngwa popula ngwa ekota te église boka seta jiba boy pour jibu tabomani batete. Merci beaucoup vraiment comme vraiment la souka. Mais pas de même faute de connaissance. Comme vous citez invité gloire moi des questions kaka na clôturer nani lo balelo oyo zo kimayango kisi te mais to bi clair on peut passer dans le monde de la musique on va se dévoiler ba kisi wana
mais est-ce que sur il y a Bino qui s'est attiré, mais est-ce que vous reconnaître que c'est une édition de la musique? La bina yo aussi le temps Satazali, Nzambaza, ma begozala, madame Rosa. Parce que moi je préfère la vérité, moi je préfère l'hôpital. Mais tout est bako quand il y a bien surtout tika ivré, na bleko la place mon la récolte toyeba ninga kopona. Biso, on va se faire Nzambe. Baza, on va se baza na faible esprit, baza quoi. Bazali, donc comme la monter, tu n'es pas, il y a solo na bien. Na ningi sunga biso na ba international ba otala aussi. Sunga biso. Le quoi yo mena kata monde na moi musique. Oui déjà que pesa ali ba biso bana monde. Donc oyeba ndenge nini na ba musique oyo awsala kisite. Bible le bien, tout tika ivré. Non, habite tika ivré na bleko la pa imo. Bokoye ba na misala na bango. Kasi oleka pa na yeka ka bêtise interne. Munoko musoko oleka pa na yeka ba kanae, on comprend na bongo. Mais azo abi valeur à mutu, à considérer à mutu. Azo mutu sous-homme te. Azo tout seul na mutu kinae, mutu on sera boula bien. To rolanda ye, to sepela na ye. Masanga vienanga. Ya danger. Nangata masanga ngai mais Roger na tiete na bi vienanga Jean Gouban. Aimbela nzamba pese don yombela bana ba o secours ba ibinga bo mwana ba ba nazo peso exemple maman zote azo yembana c'est ils a bien parce que Bible lui même la nature ne vous enseigne-t-il pas maman zo za la Bible maman zo qu'il faut te yo que so mitimbele okufa ko tiate nzamba bibatela ngana batela yo donc mi batela ngana batela yo ba vena ngalo ba yilo ayemba libala tini so na libala recommandation divine et c'est citoyenneté nazo na yebi vine katite muta sondara rien que rien nzambe nazo ba on nazo mona ba bi on va reconnaître l'arbre par ses fruits nazo mona ba fruits na bango eza bien na banzembe bazo yeba na moni lo nzembe na moni nzembe lo na kisiasa papa shika boy attends ya ba atini oyo sa ke toyeba ke ba sini oyo sa ke toyeba ke oza nango muta za mutia mabe alimtasa misana kokanisa batu tasa misana ko yina batu alima ko miso ye omona ke no ozo tamla na fo o alingi batu oza bien na batu oza bien même na église na ba pasteur ya faux baza ya bien baza mais nazo betelo baza bongo partout parce qu'il y a bien bon na bien bato babisa mukina ngotu mpaya zate adana zo nzambe eva no zo nzambe samson no zo nzambe ba roi david okengela mwasi no zo nzambe ba salomo wa bimana mili basi ano zo nzambe paya zate. Merci beaucoup parce que ça tombe devant souka na éviter donner un message na moi quelque bato na yo pour tout ministère. Jésus ta zo ki libanga azibo ta kapse Jésus ba ina bato ba elege ndumba bi wa sala libusumute aba manumba libanga na ba porte ba legi tazo libanga zate la porte na ba porte ba yi pembeni mutazo nakumisaka Jésus ke azalaki na l'église Jean-Jacques bana mama na bango mais tout à tolo na ki Jésus na bango te mais lelo bana ba pasteur bakambiki l'église donc bref donc ende wala na bimala mo muke oyoki nzembo ya petit na yo reti watanda leki na yo ya parler ya quartier mon oyoki yango ya quartier mon Jean Ndoni oui mbelinga ndemwa c'est beau na yu père te chacho te rythme na kinto na ba rythme bete en 4 non beta ka se place wana te za chacho ta beti ndem kitoko nani petit na ngape Fabrigas plan na lingi plein bato oyo balingi mingi ya oyo bi mobali soki pano anda okabate mpa na nga akabaka maboko pete ndemune moko ndi moi mbibo ya yesu mobali akabate chéri mpa na nga maboko pete soki ayaka eza elengi nga eza nayokaka tout nga na mona papa chéri batune na tv ndemune osepena ngo mikolo abi sans toi voiture sans monter nakokoma batune deuxième chanson soki balewa nalobi na yo ke tuninga te so papa chéri batune nzembo asenga malewa asenga nzembo ya yesa moteur mpona soki no aza na esprit de grandeur pour y avoir danger à danger donc bref nous obeta betala ba kermesse trop kermesse bandaki alpha pe omega ba kermesse bobiera papa chéri ce texte ba mais to sous na baoba samedi to za bon extrême ma campagne avec Binada Mamoto Pamba VCP là c'est libéré c'est Sarabat Kolo Yoshi na moni jo mora lingine ba TV
pas Karine Mokondi. Alors bakio ba yoshi papa chéri. Yo la ki yango te yo nango te. On a blamé ba dollar bébé ko papa chéri. Ba ventrier yo sapé. La ça photo no 15 ans passé. Ngamo na lekio. Yo 15 ans qui sapé. Jo mo leki pas Mokondi. Yo kana pso. Jo mo la ta. Jo mo leki pour pas la ta. Ye ayaki matanga petit cellulaire. La kama sinya pina changa mbote ngasa kutanga na porte. Pour na ndoa mabatu chef à protocole. Musaka ngi wemba ça c'est bien. Ça c'est petit pas là simalanga ouais petit ça pas là ba bino te non Nicolas qui bosse Nicolas c'est ça on a souvent bois Gidiba na ndule pena extrême équipe mo pena suka ya bien mo ba pena ndule na ba tali ndule ba sepeli ba bini ba combat que masolo ndule ya biso vendule ya biso tongina ya bubu tongina na vena nga jipika kitenge tongina goûter zuka mbundu tongina vena nga izebola ba bini balonga na podium pour nous la ça que ba vie ba comprendre que nous le solo on ne change pas l'adresse il faut chercher là où ton cœur sera rassasié. Bah y est pas papa chéri ba sentir que binadama ndé bindule et puis ba bini binadama pas fouli ba suna kata ndule. Merci boss. On va sans à la polémique sans problème ouais c'est pas non c'est pas non. Si tu es avec nous, tu es parmi nous. Donc, bref, on comprend. Donc, on a profité. Et ça va na kin. Demain, tu regardes, on a toujours papa chéri, on a l'idée, on a bien à polémique, on a un problème à mon côté, on a bien autour. Tant il y a des choses au rosal. Je te calcule pas et comment tracer les aussi la tête. Demain, tu vas en avoir encore. Comme beaucoup même ta santé en ingala, tu me de salon. Donc, bref. On a profité, on a fait un numéro 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12, numéro on a changé. Nechapindi, plein de grâce, Nechapindi, la Lyon, la Nechapindi, Moutinangaï. Ayo, Kolo Western, Ayo. Le premier citoyen de Lyon, Blacha Kabanga, Ndouinangana Combo, Ndouinangana date de naissance, le 27 juillet. Blacha Kabanga, respect. De ton anniversaire, moi c'est à tête, Tendai, ma banque, maman Rachel, tout à Tendai. Je peux bonne fête nayo la bossene te ko pesa papier bomambo te belé la bossene te ko pesa Françoise Nyombo moi kabata la te Françoise Nyombo la pesa mbote liliko si tozane a na mabelé déjà grand prêtre met tozane a Julie Weston Tumba moi ça beta ka croko ba 12000 Julie Weston Tumba la pesa mbote pozali et puis la pesi grand prêtre Binada Mamoto Pamba Yana William Moucheni, la pointe, Venanga, Danilo le Real de Madrid, numéro changé 09 98 12 37 12. Nathalie Kassongo. Merci beaucoup. Nathalie Kassongo. Yozalara, Mobali, Motema ya Venanga Dolph. La PCO, puis on monte de l'éposa donc. Bisous de Yozalara à bas des matchs. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nabi et Sali Bino, c'est énormément plaisir, Makasi partout Bozali, n'est toujours le baquet, marche avec Medi. J'étais 10 à match, je suis et je resterai toujours 10 à match. Rien à craindre, le ballon, M. Do Amani, Raman, Nikota Lobu, marche avec Yoka Kayo et Bineza. Merci beaucoup, vraiment. La remercier Soussou, maman Geneviève Amani, maman possible, maman sociale. Sans oublier, l'Allemagne, ça se trouve dans la poche de Madame Brigitte Femba. Si aujourd'hui tu as vu la capelle en Allemagne, c'est grâce à vous, maman Brigitte Femba. Il y a vraiment Zambé de Bosso. Mais Balobi est dans la Kebo, pourquoi pas na penser à Jeka Kabala, la principauté? À London, Jeka Kabala, la principauté. La principauté. Balobi, petite sœur propre, il y a Léa Kabala. On va à London, on a fait Léa Kabala, Jeka Kabala, la principauté. La principauté, il y a des gens qui ont un western. Attaque à Père Rwanda. J'ai dit et j'ai fini. Eric Lumbila na Lyon. Eric Lumbila na loin. Na Lyon, Eric Lumbila na Lyon, va me donner belé quoi. Merci beaucoup pour cette vie et ça qui gloire le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, ça marche de moi. Marche avec lui, ça marche. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye.